bato nyonso bafingaka yo na Karine olimbisa bango. Eske oyokaka balobaki Karine abandaki kosomba bana bakufa esala yo ndenge nini etankement? Bon, nakulobaki oyo lobaki ke Karine asombaki bana bakufa eza Yvette. Yvette aza mwana na ngai. Non, ngai naza na bato balaka babengaka ngai kolifisa ngai. Yvette aza mwana na ngai, malgré afinga ngai nalingaka ye. Pourquoi? Soki tolobi makambo eza makambo ba esprit. Pourquoi? Moi j'ai pris beaucoup. Bonjour. Nazalaki na côté ya diable parce que kinduma oza moto ya diable oza koza rendre ye service. Bonjour la famille CC, bonjour la bino nyonso. Maman c'est ça, je aura plus de 15 minutes ou 20 minutes. Voilà. Ce qui n'a pas émission oyo pour ezoloba mama kasi pe maman Charlotte Lobby asalaki émission alobelaki histoire na ye alobaki ba vérité nyonso ya vie na ye. Tomona ba mama Charoufa baloba po bazalaki vraiment mwasi ya papa Wemba confirmé. Tomona ba mama na biso kombo Kimi, mama na biso dara pembe na Mobutu kombo neke ya abetaka air nyonso ba histoire na ye ndenge azali koboma ndenge boye tout ça eza ba histoire oyo eza po biso toyoka epesa biso génération na biso ya lelo mayele mais po biso tobeba te po biso tokondane mpe mutu te. Voilà analyse na biso ya lelo tozosala ezala nango vraiment vite fait. Voilà natie mpe numéro ya telefone tosolola mpona mama na biso surtout natie point oyo alobaki apesaki réponse oyo bibi kapinga atunaki eke mama toyokaka bato balobaka ke Karine Mokonzi azalaki kosomba bana oyo bakufa. Alobi moto alobaki yango Yvette Kalombo. Nakozongisa mwa mokie tolanda motu to azala posa kobenga abenga po bamisu balobi mama alobi mabe akondane kaka Yvette Kalombo, bamisu balobi Karine mpe mwana na ye moko azalaka na mabe ebele falaki alobela nde mwana na ye moko nano na mabe oyo asalaka. Pourquoi kaka azoloba na Yvette Kalombo? Bonjour à toi Arlette Mouchia, vous partagez, Zita, vous partagez, vraiment, vous likez, vous partagez. Numéro de téléphone, ezala wana, na rotia émission, na temps vraiment milité, na rotia émission, tozolanda, tozoyoka, oh maman Charlotte alobaki, awa toza pour Karine te, pour Yvette Kalombo te, toza au milieu du village, Yvette Kalombo, Karine, bana Congo, bana mboka moko, torobunda te torowelela nini. Voilà eza mama lobi biso tu tozalaki wana plus de 35 000 personnes tozalaki kotala mama na biso ndenge azalaki koloba ndenge azalaki koexplike mpona vie na ye. Du coup bato mosusu bazalaki pour bato mosusu bazalaki contre toyebi te pourquoi toyebi te alobaki mabe nini oyo bato basepele nango te. Voilà nazotia émission toyoka ndenge bikapinga azotuna mama Charlotte oyo babengi lelo na kombo ya Chacha, maman oya bota Karine Mokonzi. Voilà. Vraiment la famille, s'il vous plaît, bon liker, bon partager. On dit que vous avez un problème à liker. Pour vidéo et kataté, faut qu'on liker, faut qu'on partager. Numéro de téléphone, maman, c'est à changer système à comme coach on écran. Nous tournions sur dans la poste au bien téléphone est ouvert. Même émission sur les cas. Sur Monica qui aujourd'hui idée mo faut benga non tozana pour répondre pour yoka. Voilà, zozongisa émission tolanda ndenge mama Charlotte alobaki. Voilà zela nazongisa mwa mokie olimbisa bango. Eske oyokaka balobaki Karine abandaki kosomba bana bakufa esala yo ndenge nini etankement? Bon nakulobaki
oyo alobaki ke Karine asombaki bana bakufa eza Yvette. Yvette aza mwana na ngai. tala yango te Non, ngai naza na bato batalaka babengaka ngai kolisa ngai. Yvette aza mwana na ngai. Malgré afinga ngai nalingaka ye. Pourquoi? Soki tolobi makambo eza makambo ba esprit. Pourquoi? Moi j'ai pris beaucoup. Nazalaki na côté ya diable parce que kindumba oza moto ya diable oza kondaklandre ye service. Sikoyo soki osi obimi kote kwana akoya kotungisa soki azwi ngai te akozwa bana na ngai. Ce sont des esprits. Yvette namona abeta janvier mpona janvier afingaki mama Charlo mpona nini? Mpona moni parceke naza mama na ye ayokaki pasi wana. Lelo bayebisakaka sikoyo janvier akomi kofinga Yvette oyo Yvette afingi naye afingi non ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Esprit oyo ekotaka epai ya sikoyo bato bazoboya ke ndenge mama Charlotte alobaki eza baesprit bato balingi bongo te babi baesprit wana fo ezala na mwana na ye moko Karine ye nde moto afingaka bato ye nde moto aza mabe. Pourquoi mama Charlotte alobi ke eza baesprit? Mais tolanda bien pourquoi mama Charlotte alobaki eza baesprit. Po baesprit eza na essence ebele. Ntango mosusu alobeli mpona Karine te, mpona janvier te, mpona Yvette te. Baesprit ça veut dire place oyo bato balingaka te kimia ezala. So bamoni mwa kimia moko eza wana bamoni ke mama sesa aza na kimia, mama etel aza na kimia, mama Zita aza na kimia, babi te place oyo kimia ezali biso tomoni toya kaka tobebisa na sens le mosusu ndenge mama Charlotte alobaki amonaki kimia oyo Karine Mokonzi azali nango na Yvette Kalombo lelo ebebi yango ntango mosusu alobaki bongo me bato bacomprendre kimia oyo mama Charlotte alobeli te. Nayebisi bino bato balali te eza nde Zaire epeli moto awa tolanda nano tolanda du coup fo montage oyo ezalaka moto pasermo tolanda na bino mpona janvier afingaki mama Charlo mpona nini? Mpona moni parceke naza mama na ye ayokaki pasi wana. Lelo bayebisakaka sikoyo janvier akomi kofinga Yvette oyo Yvette afingi naye afingi non ce sont des esprits. Ce sont des esprits. eloko bato bazoboya nde kote oyo esprit te nayebi te bato vraiment so bozolanda bien telefone eza bobenga nanu toyeba eske mama Charlotte kotola arépondaki bibi kapinga bien ou bien mama Charlotte akotelaki kaka Karine Mokonzi mpo aza mwana na ye. Po ndenge mama Charlotte bakolobela bato bamoni ke ngai mpo na ngai namoni miso bao banormal mais bato mosusu mpe bamoni mama Charlotte amandaki koloba mabe eza lokola azokondane kaka Yvette Kalombo mpo na nini baesprit wana likambo mpe esprit ke baza na esprit mabe. Voilà omoni okoloba likambo yo moni olobi bien mais moto mosusu amoni olobi mabe yango totie limero wana na écran moto mosusu abenga moto amoi vraiment tenga vraiment naza mayele mona koki korépondre place oyo mpo bato bacomprendre baotala video vraiment bohésite te bobenga mpo to aide bandeko mosusu na ndenge mama Charlotte alobelaki vraiment. Voilà esprit oyo ekotaka epai ya janvier ozoyoka esprit oyo ekota epai janvier ebimi yango ekesi kokota pa Yvette Kalombo. Wow c'est vrai wana mama Chacha toyebi te ye moto na nzambe mama Chacha moto asambelaka ye moto alobi bongo esprit oyo ezalaki pa janvier nde elungwe
ekoti mpa Yvette Kalombo mpo ntango Yvette Kalombo pardon afingaki mama akotelaki mama Chacha mpo janvier afingaki mama Chacha yango wana susu elungwe eye kokotela Yvette Kalombo asiliki voilà tolanda nano. Et qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'est ça la tour. Oui, moi, qui est combattu? C'est moi. C'est à cause de la prière. Le diable vient nous montrer comme lui, il est puissant. Il est cité. Là, dans le barreau, ce qui va faire on n'a pas fait que ça n'était pas non. Le diable, c'est un menteur. Amen. C'est le père des mensonges. Amen. Sauf que janvier, le lot, aïe, qui m'a béni. Maman, elle fait janvier. Oui. Sauf que janvier, le lot, aïe, qui m'a béni. On a. Ndenge bafingi maman Charlotte. Il fait ayo kaka pe mabe abeta kai. C'est-à-dire bango nyonso baza bana. Bango baza na nga problème te. Les problèmes ce sont des esprits. Ndenge to pisaka mwasi na mobali. Lero oyo azwi conscience bini ekote kote. Eza kokota siko na kote faible. Eza ke eza bango te volonté na bango non. Okokota mwasi na mobali problème muke koza kotanda te. Oyo soki azwi conscience alinga boma moto esprit wana ekote pe moto mosusu nanda si vous n'êtes pas sage okoya kokabwana après soki batoni bini makambo nini oyo bokabwanaka montre ezalaki problème muke mais comme c'était le diable qui vient il cherche celui qui est faible à cause de l'argent. Maintenant tu vas voir quelqu'un qui va te pousser même dans les gens qui passent à l'ignace à la montre monnaie. Bamama mpe bazoboma bana basakrifie mpo bazwa misala bapapa mpe bazoboma mpe bana na babotela bango Na basi na bango mpo basakrifie mpona misala. C'est comme ça, ce sont des esprits. Moi je prie, je sais que aza nanga problème je suis combattu par l'ennemi. ndeko na biso azoloba ke ayoki balobi mama Charlotte lela toyamba ndeko mwa abengi yango Parce que nazalaka aja na ye comme na si na bimi na nga na ye il va utiliser les gens proches. sikoyo ye na ndenge sikoyo po bana na nga nyonso bazomona ye ami c'est-à-dire azalaki babali pesi nyonso diable alingi siko konga na lela aza kotaki eza ngai aza kotaki siko ngai baporte na si na mokangi bakokotela wapi moyen eza te kote baporte eza ouvert ndeko nazokende alelisaka onayeba ke eske nzambo nazomondela eske azoyoka eske neti mama j'ai dit tout ça mpona komi esika nayebisa ndenge nakutanaka na yesu wana te yango bato mpe balobi oza prophétesse moko akomi depuis afrique ici alobi maman Charlotte oyoka okoloba lelo tozoyeba te oza prophétesse ou bien pasteur. Ce que je vais dire, je suis pasteur, mais Dieu m'utilise aussi dans le prophétie. Okay. Mais j'espère que aussi réponse et puis à l'obidelo oyoka yokoloba oza mama boboto mingi Karine Mokonzi bato ebele baza kolobaki asala bakomami tout en étant à côté de Karine te nga naza dans la chambre tina pose naotia pose là allô bonjour Janvier. Oui, bonjour. Nabengi yo awa nayebi te lobi soki olandaki live ya mama Charlotte mama ya Karine Mokonzi. Nalandaki batindele yango. Batindelaki yo ok ndeko na biso mwasi na nkombo ya Bibi Kapinga mutu asalaki émission wana
mais l'émission oyo asalaki lobi apozaki mama Charlotte question boye ke mama Charlotte nayokaka ke balobaka ke Karim Mokondi asombaka bana oyo bakufa mama Charlotte arepondaki bibi Kapinga ke non eza moto aloba yango eza Yvette Kalombo aza mwana na nga ozokanga te alobi voilà alobi ke arépondre ke Yvette Kalombo aza mwana na nga nayokaka ke Yvette Kalombo asinga nga bato batindela mpe nga babengaka nga eza lokola Yvette Kalombo ntango janvier abimakaka ngai Yvette Kalombo mpe asili kaka akangisaka janvier ezalaka problème eza mpe lelo ndenge moko ndenge Yvette Kalombo azofinga nga janvier mpe asilikeli Yvette Kalombo eza lokola mama nayebi te akumisi yo akumisi mpe mpo na nga akumisi mpe Yvette Kalombo mpo na yo okoki koloba nini na maloba oyo mama Charlotte alobaki ke na ndenge alobi eza bademon ntongo abi mwa bademon nayebi so bato nyonso baza vraimen contacte mpo na mama Charlotte mpo na bino bato bozalaki na milieu ya équipe nationale même soki Yvette Kalombo azalaka na équipe nationale te so na bosani te Yvette Kalombo azalaki te okoloba nini na maloba oyo mama Charlotte alobi eza bademon yo okoloba nini janvier wata janvier Mokonzi bon ngai eloko nakoloba kaka mama asambelaka ayebi parole de Dieu omoni baloko mosusu mosusu bato bakoma retrouve nka mal mais eza nango mal te omoni lelo nyonso tosalaka na sa envoûtement babenga yango kaka bademot lere moko ozalaki envoûté quelque part na eloko moko ekoti juste mbamo bandi ofinga nisu mama oyo ke ozwa temps ya kosula ne obandi ofinga eza bademo eza na mabe te nde mama alobi kasi Yvette Kalombo aconfirmaki vraiment ke mama Charlotte azalaka boyi epai ya famille Mokondi epai ya mama oyo esika Karini abokwami akoleli il n'a pas de son métier mais nga penza nayebi vi ya mama Charlotte te mais mosala nyonso eza mosala même ata toyoka mpe na baputu ye na bamisala mosusu bato mosusu toyokaka mpe bon oyo basalaka tellement soki ozozwela yango mpe mbongo ye nango mabe te il n'a pas de son métier mais nga penza vi ya mama personnellement nayebi te ngai namona eza mama na poto avandaka na poto tondozwaka ntan ya kosolola mais bavi oyo biso oyo Yvette azoloba bon wana nga penza janvier nayebi yango te mais mama ye moko alobaki abi jamais atikala kozala jamais mwana mosala na famille ya bamokonzi voilà sikoyo mama ye moko apesi réponse eza exact po ye moko ayebi mpe mama alobi nobano ozomona mama ye moko amipesi réponse oyo miso bato balobaka na oyo Yvette aloba tomoni ke Yvette lokuta po mama na ndenge aza nasambelaka homme de Dieu soki azalaki mpe mwana mosala ngai bakende azalaka mwana mosala ntango omoni ke alobi ke azalaki mwana mosala te c'est normal ezalaki mpe mwana mosala te yango wana po ye moko kuta alobi proverbe moko boye alobi ntango moi ebimaki po Karine apozaki koko na bango question koko na bango alobi ntango moi ebimaki yo ozalaki te mais yo oyaki ntango butu ekoti ça veut dire que jeunesse akoma bakarine ça veut dire azalaka kitoko makasi ozo comprendre azalaka kitoko makasi yango Karine yo oyebi te omonika mama no ndenge lelo na miso akoli mais na jeunesse ya mama Karine yo omonaki te voilà ngai soki nabengaki yo nabai nazwa te ebele te meme ngambo mpe nazwa te ebele te nalingaki kaka nayeba koto kaka oyo ya mama bakarine nakoma mama Charlotte ndenge akumisaki yo mpe akumisaki Yvette Kalombo mais alobi kaka ke oyo place nga nakangi bademo oyo ezali pa janvier wata yango eye pa Yvette Kalombo voilà eloko nga nakangi yango wana même pas cause na raison yo confirme yango mbala mo kikamba mo pa Yvette wanga to na finga mama mutali boso kotelemela makasi tindaka tina bato bamenase ngai ezalaka Yvette directement ye bazongilika oyo nga asalaki sekre mosusu mo ezalaki epa nange kotikamba mo à travers Yvette tellement mpe bango mpe kibonzambe eza moins yango ezwi mais Yvette Kalombo bonzambe koyo ezala moins te parce que aza mwana paster attention
Ah, bana ba pasteur rebelle lobi ke bango ne kutu bazana bata misala mabe ya makasi so tali plupart bana ba pasteur bango ne kutu baza misala ya mabe koleka na bato ba pasteur bazote yano mona motu soki aza pasteur mona ba demo MSU ya sambela ba jamsi kitapo na bana bonso baza misala ya mabe koleka na kati na losambo te omona bana motu soki aza makasi ah bon demo MSU ya sambela ba jamsi kitapo na bana ok yango wana. Ok, vraiment, merci beaucoup. Janvier Waka, Janvier Mokondi. On a dit dans mon posa, ya oyoka panda ya wana mais biso to sengi bino boyoka ni bobo mamoto tante baro mona bino na kin, to mona event mona Karini, to mona bino no to na esengo. Donc to mona ki polémique ya Janvier Wate lungwaki, to koma to yoka bozonga na Kari to na esengo. To Karina daki bien na camarade na yo babengi Yvette Kalombo bazalaki bien du coup tomonaka mpona fete ya grâce tembo makambo nyonso ebebaki lelo ti tozoke boya biko na Kari bakoyokana te ti liwa ezobangisa biso makasi YouTube tomoni mosusu eza nango kaka maloba eza nango maloba mso azolobaka pa me toyebi biso nzambe aza ya juste mosusu baoyokana mso aretire baparole wana eza nango kaka bakanda azoloba bono po yo mpe ezali kaka bakanda po yo mpe olobaka kaka merci beaucoup bewa tosolo kitoko osolo pas de polémique na moi mpena orépondre na question na obie nga na tiki yo tobengani kaka na mbala nsima nde ka tobengana merci beaucoup ok merci ok tobengana ok voilà wana ezali kaka na ozwa na nga ntan ebele te ezali katoka mpe ndeko na biso Janvier Wata ndenge ye mpe alobi ye mpe abe azoyoka kaka ndenge mama Charlotte alobi yango tolobi ke kanda eza nango mopaya so oza na problème na motu fo koyeba ndenge akobomisa fo mpa koswanaka kobimisa surtout maloba mabe oyo tomona meme na théâtre asila maloba mabe oyo bandoki bakangi bango wana nde motu mona bakomisi yango ekomi kilo ekomi grave baprofite na maloba wana bakomi kosala makambo oyo ekangami basala te na nsima ya maloba na oyo tolanda mama Charlotte wana toyokani oyo mama na biso azoloba nini eza mpasi na bato wana nyonso bolimbisi bato nyonso kali na pesa koreconnaître ke ezali mabe koreconnaître ke ezali mabe parce que mpona koloba ke avant ya komonela ou bien osalela nzambe action de grâce ou bien bible recommandé il faut que tu arranges na oyo aza na yo problème c'est-à-dire tu dois reconnaître comme j'avais dit parfois toi il n'était pas là j'avais dit bibi kapinga atunaki eske Karine mpe asengaki bato oyo nyonso asalaki mabe eske Karine asenga bato nyonso oyo asala mabe oyo amanka tomona bawerasoni bamasivi pata tomona bato ebele oyo mpe Karine ye mpe asala bango mabe eske ye mpe asenga bato wana pardon tokoyoka réponse ya mama Charlotte soka olobani ya basi oyo nabotana mibali na bango nasenga bango eske balimbisa yo oui parce que moi c'est moi boko na ngai mpona botana mwana ya mwana na ngai ya liboso na botana mbali na boko na ngai azalaki bamasi me naza na poto tosolola ok Dieu vous a pardonné. Karine Mokondi asenga pardon na bato wana nyonso. Oui, na télévision, na YouTube. Asenga pardon. Ndeko Karine Mokondi asenga pardon na bato wana nyonso. Voilà. Bibi tuna mama kombo ya Chombe ekuta wapi? Ndeko moko depuis Angola. Kombo ya Chombe ekuta wapi? Chombe ezali kombo na biso. Oyo abuta papa na nga. Boyoka Moïse Chombe. Moïse Chombe yenda aza ene ya papa.
Moïse Tchombe. Tchombe, oh, il y a indépendance, Jaja. Ok. Oui. Yaza le premier. Pour qu'on a vu sur Moubali, il y a un abandon pour monde. Il y a Moïse. Mwana liboso ya mibale Jacques. Ya misatu David. Ya mine Daniel. Ya mitano Thomas. Ya suka Benjamin. Ok. Donc, il y a la famille Tchombe. Tchombe, oh, elles ont la Lumumba. Oui. Il y a l'aîné de mon père. Mon père est la neuvième. Ok. J'ai reçu réponse. Excusez maman Bibi. Tuna maman Charlotte. Karine Mokondi, balobaka zala mwana ya papa Mokondi te. Na ndenge mama beti histoire na ye. Yebisa bango. Est-ce que Karine azala mwana papa Mokondi? Tout d'abord, oh, il y a ça. La main de gamme à toutes les mains. On a mouillé notre chemise pour vous trouver des entreprises avec un patrimoine vivant que l'on a déniché au cœur. Kombo ya mokonzi ezanga. naye kokomprendre makambo milio na vie ya moko ya mwasi bacomportement na ye bareaction na ye nayebaka te ke non peut-être eza biloko mosusu atire yango na pase ya mama na ye nelandaka alors mpona naza mwa mokuse me na kosimba yango bapa ya mike mike ya mashani nalobi témoignage na histoire eza na kaka eza pai soki azalaki mwana na ye te alingaki kopesa bomwana epuis papa na ye alingaki ye mingi parce que ayebaki ke façon alandi ye abanda kopelele azala mwana mobali alingaki ye mingi abanda kopesa ngai mbongo mingi ata tosi tokabwani me mpo na mwana ye moko abanda koloba azwi photocopie ya papa me mobimba ya mama ndeko moko atuni depuis Angleterre alobi maman Charlotte babiju ebele biso toza bachinois tolingaka yo mingi mais question na ngai eza na tuna balobaka ozalaki mwana mosala ya papa Mokondi estce éclaircir biso bonne soirée nakanisi lobi soki batali video ya lobi mama na ngai azalaki awa repondaki mama na ngai azalaki oyo abotana parce que ye mpe kari natunaki donc nakokwa bakari na poto oyo mama na ngai ah bon aza pa ombi mais soki azali yango c'est-à-dire azalaki awa parce que ezalaki lipa petite sœur nde azongaki mbangu sinon olingaki kokuta ye olingaki kokuta ye nakokendeli mama ngai koya nazoya mbangu mpona ya bayibi nga te kari nateyi nga lelo alobi na nga quel que soit les moments malheur mosusu ezalaka téléphone S21 Samsung eza nango problème te bayibi na Belgique parfois nzambe alingi mozwa ya mosusu ya koleka mpo wana eke parfois tokandamaka na eloko oyo nzambe alingi mama Karine encourageaka jamais mwana na ye na mabe bino moboyeba mama boza na bana na bandako eza bana olakise be mwana pa alingi na ye be mwana aza teti oki ye moko alobi ke mwana na ye aza porte entrée oui opekisaka ye akopekisa ye me mwana ye mosusu asala neti eti pesa ayoki ye ndeti ayoki na ye te sikoyo akoporta mpe mwana na ye te aboka mwana na ye te azofundana ke mwana na ye achange mosuka okobake oyo eza histoire eza témoignage te non eza témoignage histoire na ye jusqu'à ce yo lokola nzambe na apamboli yo te mao témoigne molamo nzambe na vi na yo eza te loko ozotémoigne yango nde c'est comme ça te leko ozoloba makambo wana ozotémoigne yango c'est comme ezala témoignage te bongo bamama sharufa batémoignage basala ya somo basangisaka makila bapapa baomela masanga balalaka wana mbonga basalere nyonso bapapa bazozwa ezosila kaka na bara mama sharufa bokende na belgique botuna bakoyebisa bino pourkui bondima eza témoignage te na ndeni voilà témoignage ya wana kaka
oyo nazalaki na mbongo te mayele esuki namonaka moto asone bonjour atuninga likambo nalobi namona azwi vere ngo apienga yango naka témoignage bino kasi témoignage ezala ndeni comme ça que makambo wana ozoboya yango na bino ezokende tant que nzambe azosalela ozotémoigne yango te ozobomba ozoyoka soni mpona oloba makambo wana ekotikala oyo na kati ya bamoni yango balobaka témoigne nazalaka ndoki na tika lelo ozoboya oza kozotémoigne yango ozoboya yango mpe mbala moko ezoboya na vi na yo. Ne confondez pas les choses. Amen, je reçois. Je reçois, j'espère que ma message ici, non, on va dire message depuis le moment, et à 5000 merci, n'est pas des réponses pour lui. Nalingaki nare oja tunaki kuna mulubana zalaki. Mwana kusala ya papa mkuu. Karibi yete atunaki mama. Alobi mama koko nga nazalaki mwana moke nayokaka bafinga kangaike mama na nga azalaki moto ya mosala ya papa mama na nga yapesaki réponse alobi Bonjour ma fille. Moi je comprends pas. Je comprends pas quelle est la différence entre cette témoignage et cette histoire-là, mais vraiment je comprends pas. Le témoignage, il y a moi une histoire, il y a mon fils. Comment je peux dire que non, on a témoigné une histoire, la bonne chose. Témoigner, c'est ça, ça fait partie de ton histoire. Donc, on a dit non, témoignage, du premier jour, avant de quoi les livres, les films, les livres, les livres, les témoignages. Pourquoi témoigner, on va peut-être la proposé que l'on va se faire maintenant. Et moi, c'est bien ça. La curiosité des enfants, c'est génial. Enfin, surtout quand elle est canalisée. Voilà, bandeko nanga, j'espère bozolanda. Moi, connexion ezozala mobulu. Voilà. Moi ebima. Mpona moi ekobimela yo ozali tele mosusu yo ye lere motoi ekomisi mpo lere bozoloba façon omoni ngai na age oyo mais soki omonaka ngai ntango nazalaki jeune okoloba teke ngai nakoki kolingi kosala kozala moto kosala te ya papa réponse à koloba te alors à toutes les personnes on va se la vie aussi aujourd'hui on demandait à maman il y a pour là la vie qui attend c'est ça qui lui si et si kako bililo nini mama alinaka oyo esalaka epasi na kati ya bino ya sali nini mama aregretaka na kati ya bino parcours ya bino epo lelo azala na vivacité wana ya kotémoigner devant ces grands publics qui ya bamission. Bon, c'est pour dire tout d'abord que ndenge nzambe akendaki biso kutoka tozalaki nyumba te nzambe akenda adam mwasi nyonso aza na mobali na ye me biso toprecipitaka na kotala mobali oyo aza na mbongo ata aza ya yo te neti ndenge na bota na bango nyonso bote apesi yo mbongo te apesi yo mbongo te otala bote eza tout d'abord biso tobanda kotala nano eza mto mbongo sikoyo oyo ya yo lelo mosusu parfois azwi nano mbongo te ye aza kotanga aza komibongisa koko na koluka vi yo osutele na oyo asi abongama me aza na mwasi na ye wana eza mabe na regretaka yango epui naboti na mibali misato oyo moko papa nabota na ye mwana ya misato ya kufa oyo azalaki ingénieur oyo azalaki médecin colonel oyo azalaki mpe colonel ntango wana brai pase général sikoyo oyo nano nabota bana liboso nano kufi oyo ya mibale akufi naleli mpona mwana papa yakadi na kufi naleli oyo ya liboso soki akufaka nene nani azomona pasi kolela mbala misato me moninga ntango wana aleli tu souffres on se fait souffrir pour rien na regretaka yango
nalobaka mpe soki mokili ezongaka na nsima nakomibatela nakobondela ndenge nayebi ke nzambe alinda mwasi na mobali ifo nayoka mongongo wa nzambe ye oyo aza mobali na nga nde mobali nde yango naboyaka mobali parceke toza na poto papa moko ayekaka o mama nayebisa poto na nga limbisaka. Et voilà, nous sommes presque à la fin pour aujourd'hui. Et j'espère un instant. Mon téléphone, vous bougez un chargeur. Et puis on dit les autres dessus. Oh là là. Ok. Ça ne change pas là. Bon, voilà. Nous sommes presque à la fin. Voilà. Nous sommes presque à la fin de notre émission. 3111 personnes en ligne au bazar pour l'analyse. Attends la question, il y a Suka. On a tout. Voilà. Envie d'une vie où tout vous sourit? Commencez par un brossage toujours optimal avec la technologie sonique de Philips Sonicare. Ensemble, nous rendons la vie meilleure. Philips. Grosse hésitation pour Chloé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un ordinateur avec un indice de réparabilité plus élevé, donc plus facile à réparer? Soudain, elle repense à ses journées, ses réunions, son chat pendant ses réunions, et elle se dit que c'est quand même mieux de choisir un ordinateur plus simple à réparer. Cet indice est également présent sur les smartphones, les télévisions, les lave-linges à hublot et les monteuses électriques. Plus l'indice est élevé, plus c'est facile à réparer. Et pour la planète aussi, mieux vaut réparer que racheter. Rendez-vous sur longdesobjets.gouv.fr. Angola, Yesu sana Maria Bashima, Batika Kofinda, Goboye Mama te ya Bashima pe, Batika Goboye ya Batu, te Kofinda. Mama yete Bashima. Ayo kakabangu bongelo bapasi kulimba. Bakuba abarondi gani. Bon. Oya kofinga eza mabe kofinga eza mabe eza koloba te soki bafingi yo korésoudre problème ekokaka nazongisa na afrika te. Bible elobi ke aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas dire que soki yo ofingi nde oza makasi ubie nde oza na mayini. Non. Internet nzambe asalaki atie bino mpo bosala biloko ya malamu oyo ekosepelisa bato. Maintenant le diable, comme le diable est très impoli, aye kodévier adévier bobimi na nzela ya nzambe okomi kosalela satan. Parce que maintenant on ne peut pas prier. Quelqu'un qui prie, tu vas aller ingérer pour venir demander pardon à Dieu. Et puis tu vas aller encore ingérer. Et tu viens demander pardon. Et tu vas aller encore ingérer. Voyez, mais c'est ça que les hommes savent. Et Dieu là te répond que lui continue à ingérer. Non. Makambo ata eza makasi mingi. Bana Israël bazalaki na problème mingi. Babimi na Egypte lere bazoya. Bamonaki liboso na nsima na bango Pharaon azolanda bango liboso na bango mer rouge. Mais nde babandi kofinga Moïse omemaki biso mpo toya tokufa ebande otika biso ata tozomona pasi. Nzambe ayebiso Moïse yebisa bango bamanda garde cela, l'Éternel combattra pour vous. Parce que nga nayebi te ke eza na kofinga barando nde to solution emonanaka te. Plus kofinga plus boza koampile baproblème. Un enfant ne peut pas agir comme ça. Si ce sont des mamans qui prient, des papas qui prient,
Dieu a dit, faisons l'homme par notre image et par son semblance. Si je te vois, toi, tu es l'image de Dieu. Parce que parfois, toi, tu ne sais pas que moi, je suis l'image de Dieu. C'est pour cela que tu m'as dit. Mais moi, comme je connais, moi, je ne peux pas t'aider. Un gars, on peut pousser la tête. Maman, vous êtes très douce. Vous êtes tous ma tasse. Soki namoni ke nayoki kanda mboke nakoki koloba nakoki kotikala baba olobi ndenge koloba ntina sila okokende te ke nga na Voilà Charlotte, il y a Lilo. Bon, tout d'abord. Et après, vous la converti. Et à l'autre, vous avez dit, j'ai tout dit. Non. Vous avez dit, parce que toi, tu n'as pas dit alors on a fait une page de ça. Mais tout ça, tu n'as pas dit que ma coupe peut être celle de il va on est qui a boire qui est malade. Maman, nous va venir à lobby au petit anniversaire. Cadeau spécial. Il y a culture, Marie. Il y a Karine, mon c'est ça qui est au monde à choquer. Voilà, bandeko na ngai ya bonzambe bato oyo bakwara ba témoignage tolanda témoignage ya mama Charlotte kote oyo bibi kapinga tunaki ye mpona anniversaire na ye surprise nini oyo ye asepeleli yango mpa eka me na bato mosusu balobi ke eka surprise nini naopesa mama Charlotte parce que eka aza na eloko te aza na mbongo te nyonso wana eza mbongo ya la Chine bachinois nde motu basangisi mbongo basombi kado eka abimi lokola ye motu apesi mama Charlotte kado mais eza ye te boyoka bien basaleli na nzambe bandimi ya solo oyo balingaka vérité balingaka batémoignage yango tozolanda mpa mama chacha oyo babini na kombo mama Charlotte mama ya kare mokonzi bato baboyi basurprise oyo eka asalaki mpe mama Charlotte babi bato nyonso oyo basalaki surprise na kombo eza bana membre la Chine boîte blanc oyo ekoma soki boîte oui ezalaki boîte noire ekoma boîte blanc voilà bango nyonso na bagroupe oyo ya kare mokonzi bango nde motu basangisaki mbongo basalaki anniversaire wana na bakado surprise wana oyo eka azobetela tolo eka désolé babi eza ya yo te eza mbongo na yo te eza mbongo ya la Chine bango motu basali makambo wana nyonso siko bolanda réponse ya mama Charlotte émission ekomi nango na suka vraiment merci na bino nyonso babone ya mama Sese bazala na confiance ya mama Sese temps en temps soki temps eza obwakika mwa ndambo voilà esepelisaki nga mingi parce que eza eloko na banda kokuze c'est ce que j'attendais tous les jours esepelisaki nga mingi depuis na remerciaki nzambe mpona wana esepelisaki nga mingi tokomi na suka mpona lelo topesi bino merci parce que bozalaki ebele bato ebele balingi te totika mama Charlotte très éloquente, plus éloquente, plus posée que toutes les chroniqueuses de la RDC. ça me donne l'idée de lire aussi des commentaires. Maman Yoka Benegini Wabi à Internet et je vous signale déjà que demain, maman Charlotte aura une chaîne YouTube, il y a prédication. Dès demain, dès demain. Chaîne, il y a maman Charlotte, il y a prédication, et puis page Facebook, il y a maman Charlotte pour la prédication. Posons mon nom, surtout maman Charlotte va tirer direct la page, il y a Karine pour des compatibilités. Ma chinoise, quand on limite le cas, ma chinoise dans le ça sera une bonne chose. Oui, parce que toute chose passera. Les derniers jours, il ne faut pas dire que je n'ai pas écouté cette parole. Il ne faut pas dire que maman, nous allons yo banda kutana biso nazo yibisa bino ke to demeurer na kati na sanctification. Tosala oyo eza bolamu tozolona bolamu kotaka ngo mokili oyo toza ntango moke na miso na biso tozomona
Parce que vous avez des Maman Charlotte, même dans vous avez des gestes, il faut entendre la parole de Dieu. Et c'est que ceux qui posent ça il faut obéir ça. Mais il y a des YouTube, bato va changer. On a dit, Yesu, les rapports na jeune, il y a 40 jours. Les rabbins, le diable est venu pour te dire que le diable est impouli. Ce qui est qui tenter Yesu et Zanza, comment il y en a. Ayeki atuni ya lobi, si tu es fils de Dieu. Bongola. Maina vino. Bongola mabanga, maman fagolia. Parce que mon ati faiblesse, Yesu salaki na. Mata awa mi kweyisa. Buma melanga, nakopesa yo. Nyonso oyo. Gloire nyonso, eza yanga. Nino nyonso bakolinekezi. Bobuma meli sata. Pona finga muntu. Pona pesa Ozo yo. bavi. Finga muntu. Ozo. Eza kobuma mela sata. Napre olobi ke te prenti. YouTube eza satana. Non, YouTube eza satana te. Satana ye koderoute bangoli. Voilà. Eza yaki koderoute. Alingaki Dérobe. Jésus avait la parole de Dieu. Comment j'ai la parole de Dieu? Amalaka makambo mosusu eza satana nakolanda yango. Parce que moninga kari nafinginga nzambe na ye yo mpe nafinga. Nafinginga parce que la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il n'a pas la connaissance de Dieu, mais moi j'ai la connaissance de Dieu. Nasengi na ngai nzambe limbisa bango yokela bango mawa. Bato ebele bavi basepeli na témoignage ya bato ebele mpe basepeli nango te bamosusu bakumisi bato mosusu basepeli bato mosusu basepeli te peuple de Dieu bato mosusu basepeli bato mosusu basepeli te bamosusu bakumisi na bamessage maman Charlotte elle est élégante maman Charlotte elle est orgueilleuse omoni motu mosusu azokumisa motu mosusu azoboya mais tozwa oyo ya malamu mama Charlotte alobi oyo tomoni eza mabe tozwa te alobi mpe ke Yvette Kalomba aza mwana ni boko change te elobi janvier alobi eza yango maloba lobi mosusu bakoyoka la famille c'est sacré voilà bandeko na nga émission mama sese ekomi nango na suka biso toyaka mpona kosala baanalyse mais tolingaka trop commentaire te mpo commentaire to mpe tosalaka polémique ekomaka makasi biso tozosala kaka oyo toyoki yango tozoloba oyo toyoki te tokoloba te voilà la famille ekomi nango na suka présent na yo eza kointéresse bango plus mais kozala mingi malamu osalaka yango to kolobaka tona bandeko nyonso otango mosusu baza koenvie nani vi wana maman Charlotte bizu oza mpenza mwasi ya liloba amen bibi yebisa mama oyo nalobisi pepe nalobi nayebisi oyo wazoloba na loma bokaka chinois balobaka na loma ou bien oza na numero mosusu oyo nalobi numero ezaka o moko numero ezaka wana voilà j'espère que ici nango mpona lelo mama sepeli na yo Oui, na sepeli. Maman, on dirait que c'est bien à la l'audience. Moi, je me rappelle quand j'étais à Kinshasa. Bibi Koto abebisaki merci beaucoup bandeko nanga natiki bino parce que Koto yo ye akendeki na makambo mosusu voilà natiki bino bamama merci na bino émission mama sese esuki wana tomonani na mbala nsima merci beaucoup bisous bye